Salomon Senga Kizambe sagesse. Nana sengi na Nzambe avec les mains. Mibalo ya piaka. Bagaso kutelese bamona nganzete. Na kitoko nanga atana boki kabela. Mokolo tozelaki ekomi esengwa kozala Gaulois kozala mwana papa Hervé lelo le 13 avril biso bana Kinshasa tosala concert au revoir tobina na papa à partir à 14h na Aquas Flash yo mibengi Gaulois yo mibengi Gladiator eza mokolo kozala na papa kobina na ye komela na ye kolia na ye avant sala mobembo akini kozongisa rumba ndenge ezanga esala mbula zomi na mibale ezalaka susu na Europe te. Après 12 ans concert rumba esala peta ma musique rumba congolaise ezalaka susu na Europe te. Siko papa na biso aye kozongisa yango omema yango yoka go muziki ndingo déjà à l'attaque biso pe ba oba Gaulois oyo to se respectaka toza na nsima toza koya lelo nayebi te na kolala libanda moi bisa ba parents na yo sa famille déjà héros na olala na libanda na koya te balamba balia kuna ngaka Aquas Flash lelo. Le padre Nika Boromina, le père du double Adidas Arena à Salango na Werason na double Zenita 2002 le 26 et le 27 avril. Fergolasco 22 ans après, il va écrire maintenant son propre histoire. Il va écrire l'histoire de la musique congolaise. Le 20, le 21 avril, Oyo. Ça dit, aux en Europe, aux Zangi, aux en États-Unis, au Yote. C'est là on a streaming. Mais aux à présent, au Yoga Lengi. Déjà, hôtel, tout est en hôtel à chapelle. Bagola, Babombisian. Non, Fergola, non. Oyo, c'est la musique. Sobatonu, Sobazagol, Wayo. Ni rumba congolaise. Ils en honneur et de la musique mo oyo et tikala internellement grâce na yo la musique congolaise zo redore ba nouvelle blouson baba gumu wezanga la musique ezo ya siko ya gola yeyo azomela apesinga te siko ngana kozwa ya ngai okosenga ngape hein yo pe o melio pesinga te hein soki na zui osenga ngape te hein toto gad toto gabi o melio pesinga te ngape suna melina peso